ça les jeunes. Oh, maintenant lelo Koffi Olomide na lobano motaleki Koffi Olomide azate. Solo la vérité. Oyo Koffi Olomide asala na musique ya Congo nano musique. Koffi asala ebele. Koffi asali ebele. Koffi Olomide pe azosala ebele. Solo la vérité. Koffi Olomide aza légende. Koffi Olomide azali légende. Soki tolobi lelo Koffi Olomide aza légende elingo bateke Boketu Wayambo akumisi Koffi non. Solo la vérité. Oui. Lelo journal lelo. Na musique ya mboka na musique ya mboka Congo. Mutaleki Koffi Oyi pona ni. Oyi pona dire pardon. Enango polémique te. Solo la vérité. O Koffi Olomide asala pe azo sala atikala kokita te succès la kate. Na to landa ba remix ya Koffi. O to beta oh non. Non. Solo la vérité. Et puis o Koffi asala yona yena yekuna bosai na note. To landa ka musique ya loyenge te. Solo la vérité. Ole naza artiste liboso o na yaki na poto ko beta na Madeleine ba LC ba couleur café ba festival Finks na ke ba Londres naza artiste liboso ta ngana yaki poto ba artiste mususu na ba ebanite. Solo la vérité. Ngana komaki na poto wenge na ne komi na poto te. Nga déjà na buki Salon Congo wenge na ne beti na Salon Congo te. Solo la vérité. Congo eza ya biso nyonso. Bao diriger Congo lelo na kimoyibi na koteka mboka baleki ngana on a rien. Solo la vérité chante fort, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Oh, Wayambo, Miguel, Mona Mamana, Noko. Quel beau gars. Ah, Miguel. Merci. C'était bien. Ouais, parce que ça va jamais venir. Ah ouais. Ah ouais. La chose. Ah ouais. Hein? Bonjour ça bango. Amen, amen. Pardonnez, on nécessite aux envies. Ah ouais. Ah ouais. On nécessite aux envies. Voilà. Tu es pas Wayambo lelo pour tout ça une émission. Vous allez connecter, vous allez brancher. Tu comptes ah bien. Je parle. Bonjour Wayambo. Oui, merci beaucoup Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur d'univers, merci beaucoup Tata Nzambe, Yako Bengisa leki nanga bolingo ça fait longtemps. Papa leki abana mige koyawa na Bruxelles surtout na ba résidence ya boya ba jardin ba nzeta minene boy. Et ça fait longtemps mbali boso bena tokutana. Tokutana kana biso. Deuxième fois. Ok. Na gare du midi na Pullman. Donc Zambia protégé Kouta France Bruxelles ça faut salir 300 km aller retour ça fait 600. Lokumu na Yesu Masia mwana Nzambe alobaki tout est accompli. Puis aloba celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Lokumu na Mvulus Kimbangu en 1921 Nzambe ya Baindo papa Kimbangu Nyoso salaki bakangi na prison en 1921 bamemi na Katanga otiki biso na 1951 ozali prisonnier oya sala pendant 30 ans na prison peuple no baindo babantu baebiote papa Kimbangu batela ngai pe bainyoso baza juste o bazobundela na kata bitumba oyo lokumu na Patrice Emery Lumbumba oya kufa na âge ya 35 à 36 ans lokumu na papa Kasavubu pe Maréchal Mobutu pe na pesi bainyoso batiki biso na bitumba oyo surtout mes condoléances na famille ya mama Yuyu Mutumos o azalaki grand combattante o a résistaki nga na bando solo na chaque jour et puis na pesi mbote na mama Didi Asuta Mabolonge Inda
merci na chancellerie Davina loka lobi les 6 ezali journaux tovanda na kuyamba bofisi na ngai baye kobima pona fiançailles ya Davina. Merci na chancellerie lokum na merci na commanda iso ya mama Yunesh Banz. Merci na Mazerati mama Kipavit. Merci na ya Brigitte mama Mungala na Lyon. Et puis na pesi mbote na mama Deboulonné à Deboulonné TV. Na pesi pe mbote na bainyoso balingaka biso surtout yo musala kitoko. En tout cas na moni médaille na openza et ba disque d'or bato basala manzana te mais disque d'or no pendeza ya or ya kilomoto. Merci. Merci Wayambo. Nous allons sangwa watu bungisi pe Bishop Leonabiso Chatumba. Ngai na aki na zalaka na relation na mutu nyonso. Do Chatumba premier malade na ye bon ngai pinda ko se baser trop te wana mais le pana biso ba bantu balobi soki ndeko atazalaki na mabe ne obenga nazalaki na mabe na ngai soki moto akufi batombolaka toujours moto Chatumba na monaki dernièrement na Paris autai koya. Et puis liboso abelaka ngai commanda eso na bandeko musutu tiaka pression et pas caméléon. Et pas caméléon babengi caméré to tiaka pression mais après na ko mona kanenge o monaki na moni abimi na l'hôpital kanenge makamno se comment na réseaux sociaux après donc abelaki AVC et puis AVC on est PCR et tout Chatumba kufi de l'or na rolbaka ke mes condoléances na famille nae na bana nae na bainyoso balingaki bo pe balingaki te et pas na biso moto soka kufi tolongolaka pe bakanda Chatumba asali wa ko sala ya malamu pe na ya mabe te nga nazala na kanda mutu te ngai penza migena na kanda mutu te yango na zoloba noke ezala ngai so na kufi lelo nazangi mabe te pe nazangi malamu te yo pe ndiko vana osala no pe bato likambo te me bato msu bakanisela ko ka mabe omitu na yo pe nozo kanisela nga mabe na sali yo nini na yo pe no leki na réseaux sociaux tanga koma ese nga na otoweli mwasi ube likambo ene tinga na bike na nga na problème ya ba congolais te mais eloko na bika ke eza pasi Chatumba kufi trop jeune ake no pe manape. Est-ce que vous avez combien de combattants bakenda osala na gouvernement tout na banda fatia za pouvoir combien de combattants ba accompagner ou bien ou balanda et batiki biso après bon en tout cas na ebité bazé belé bato bazokufa ezaka ba combattant ba papa Honoré Ngwanda bakufa ke ba papa Ngwanda bakufi to perdaki ba Christian Malanga to perde ba Armand Tungulu to perde ba Floribert Chebeya ba Fidel Bazana to perde ba Thérèse Kapangala ba Rosimu Kenchimanga ba Idengo to perde belé donc na Congo na chaka liwa ya mutu moka kufina ou bien na malade na hôpital eleki liwa ba Congolais ba inosa bazokufa na masasi te. O comprendre ba Congolais ba okufa na ba sensibilité na ba bombe ba Congolais ba kufi na nzala ba Congolais bazokufa na injustice ba oyezo le kana Congo ba Congolais pinati to totaliser ndenge ba ONG ezo loba ba topé bazo benga biso ba bazo informer biso to kufi plus de 15 millions de morts. Mais au monde yango moni problème na lobaka ke biso ba Congolais otobima libanda ebela bato bana poto mais ba ebite ke ba ya poto omoni ba Congolais belé ba s'intégrer te balingi ko évoluer te parce que na moto biso ba Congolais problème eza na biso lelo ezali ko zanga spiritualité ba Congolais batika vide parce que si ba Congolais tozongi na spiritualité en Mvuluzi Kimbangu te ya Lumbumba te ya Kasavubu te ya Mobutu te yango moni bila ba Congolais mitu ekomi vide donc Congo na biso lelo bozobenga nkombo République démocratique ça va mais ezaka kombo mais na kati ya kombo wana démocratie n'existe pas justice n'existe pas droit de l'homme n'existe pas tozali na kati ya bombo esclavage occupation colonisation tozana plus de 260 groupes armés
oyo esokipa na mboka na biso me okomonaka bato mosusu bana kati ya badistraction bon ya baeglise ya bapoliticien ya bapaster donc peuple congolais mpenza ayebi histoire ya congo na ye te soki omoni mingi bato ebele okoka be na moto na congolais papa na mama baza moto ya bandundu tuna eske oke na vacances na bandundu ayebi bandundu te or naza moto équateur eske oyebi mbandaka akoma mbandaka te c'est congolais ye moko adécouvrir mboka na ye te congolais adécouvrir ayebi congo te ayebi zaire te yango problème toza nango nga aza informé parce que nabotami na histoire ya Congo natambolaka na histoire force nanga parce que na reconnaître ba père fondateur ya mabele na reconnaître ba père fondateur ya indépendance yango moni bato babundisanga me bakokanga te parce que kimbangu natambolaka na kimbangu na mokongo nanga na liboso nanga na lumbumba na kasavu na mobutu yango na nayebi histoire ya Congo. Très bien. Beaucoup de choses à dire musiciens, je te dis dans Congo les musiciens, bah ça va master bah politiciens, les politiciens kabila ba ngombongo ebele, ba musiciens ba collaborer na ba politiciens, ba musiciens ba protéger ba politiciens ya na Congo ne to ebime. Et là on est ça là au tac, ba moko ko mo telemela ba politiciens congolais, ou mo telemela ba mamboka na biso. Et yango na otiko ebisa yo papa le kabana ya mingi. Na otiko biso ke balobi boy soki bosokipe na pays na bino te ou be bosokipe na politique ya mboka na bino te lobi ekose rattraper na bino ngai nazali leader d'opinion naza artiste musicien ou abeti folklore tradi moderne oyo remonté oyo apesi valeur ya culture congolais naza artiste ya liboso o na yaki na poto ko beta na Madeleine ba LC ba couleur café ba festival Finks na ke ba Londres naza artiste ya liboso tango na yaki poto ba artiste mususu na ba ebanité o comprendre parce que na profiter na micro na bino po boyamba pe Baptiste Belé il fait ba ka histoire il fait ba respect zalak ngapi nda CV na Congo est plein ngai boketso yambo na beti musique na ngai ya mige tosali sundama na sali etuta na yango na sali tout le monde de position de tir na sali lenga na sali ilo pepe na sali malo aluki makambo bitula bakoma koloba na tosali bakei poto e bakwe na désert Afrique moto est-ce que moto andingi wana ba congolais ba ko respecter te ngai boketu yambo na beti na ba zouk machine na veme na beti na ba Jimmy Cliff na beti na ba Yvonne Chaka na beti na ba Zaiko na beti do nga na komaki na poto wenge na ne komi na poto te nga déjà na buki Salon Congo wenge na ne beti na Salon Congo te do nga na musicien moko boy na zwaki ngolu ya kopesa kandi ngopesi valeur na musala no po moto ye moka mi pesa ka valeur moto yango na bi avabino tu ba congolais bobotamaka nga na sina botamaka na avance ya ba congolais belé ya 250 ans na moto alelo te na botamaka na mokilo na mosusu nzambe nda zongisi ngai na mokila Congo po na ya lelo ko défendre Congo parce que na biso na Congo malade za do malédiction zotamboule pa na ba congolais même bat congolo baza en Europe no bana na Kinshasa bazo raisonner ndenge moko tala lelo ba congolais ba komisi batu banzambe ba musicien banzambe ba pasteur banzambe ba politicien banzambe do likolo kaka ya te lipa bière congolais ko kubumayo congolais ko yapi na bomiyo po na intérêt po aza moto ya exemple ya Wirera, ya Jibira, ya Wazekroara, ya Kufira, ayemba la moka, miki tomona ko saki mission non. Ndenge micro no ya la opekisaka moto moko te. Tango ngano to bando solo lo, bi vie fait tout ça, mais tango kazo e pesa milelo to sa émission. Ozo poser nga pe ba question ke o ezo tambola ke mokili momba bayo kanga à travers ya télévision na donc ngai nazwaka décision na bi non natambola ki Congo mobimba
lieu qui peut bon ba politicien ya Mobutu ba Te- politicien peut belé ba soutenir yo obete pe ba fête ya ba konzibele bon non décision na ya télémé ba te politicien mais omoni si olobi oliaki mbongo ya bato eneti okofukama non à l'époque wana ntango en plein succès ya Sundama nakotaki na ndako nyonso ya baluba ya bakongo ya basakata ya batando c'est fait na musicien moko boye nayebi tribalisme te nakoli na tribalisme te na musicien moko boye naza zaïrois naza congolais grâce ya bacongolais ya bazaïrois nde effort oyo ya ngai ya travail na ngai nde nzambe alevaki nga kimbango aleve nga bakoko na nga babino soki moto aye kaka boye alobela kongo moto akondima ye te me tika topesa ye art moko bo asala ayebala nano na art wana après akoya kosalela biso mosala namoni Congo ça ne va pas le pays ça marche pas mboka ekufi afdel ekoti baguerre partout peuple ya Équateur baza abandonné ya Katanga abandonné ya Kasai occidental Kasai oriental abandonné naye komona naye kosala bilan 65 ans après l'indépendance peuple adefaka mapa peuple souffrance l'hôpital eza te social eza te na baazi ya nga no boye autoroute ete mboka eza na autoroute te Mobutu atika biso na mai ya rési des eaux lelo bakomisi ba mai ya forage ya mabulu lelo peuple congolais mboka lokola Congo bakono defa avion na Éthiopie toza na avion te mboka lokola Congo aéroport ya Njili depuis esalema etikala kaka ndenge wana na komona me pays eza danger ya on a dit non na s'intéresser na politique qu'est-ce que se passe malédiction tu vois bon état qui na leader état qui nazali un homme public ya Congo na s'engager na zwa voix na ngai na transmettre ngo pa peuple po Congolais zobanga ba politicien wana amona bango nzambe OK toza ba internet te mingi ngana kokufa yo kokufa mbemba kokufa kamera kokufa Félix kokufa et puis biso banda Congo na première république na deuxième bato tout bakufa mais comment tozwa mboka un pays béni pays riche tout sacrifier mboka na biso na 21e siècle ya onga parmi ba musiciens na bi non il fait na poussa combat na ngai pe mission na ngai za lobi na diriger Congo. Yo dirigé Congo. Oui. Comme député, ministre, président, policier, soldat, roulage parfois. Mais nalobi non, na vie il faut avoir na vision. Ce que za na vision te otika l'esclave ya bato. Congo eza ya biso nyonso. Bao diriger Congo lelo na kimoyibi na koteka mboka baleki ngana on a rien. Mais nalobi mais siko ozo poser ba question moko bien na ba diplôme na bango ya Belgique ya France ba autoroute te mboka eza na identité te Mobutu atikaki 37 bateau ya Onatra babomi ba bateau tout toza na train te ngano tokokene na gare du midi tozwi TGV Thalys 1h25 toi na Paris yozwa camion ou bien train okene bandu okoma train bandu ndeyali ya bazaire ezali ça fait Congo ezosenga diplôme te Congo ezosenga sagesse bakimbangu bazalaki ba licencié te Mobutu azalaka gradué te Lumumba il fait tout longola biloko Congo ezosenga institution forte c'est mibeko ezala likolo ya bato no bato bazala likolo ya mibeko yango nga na lobi mission na ngai lobi nga na ko diriger Congo po nazo diriger déjà Congo mais comme un président de la République mais na ko bongo mais na lobi mais yango nazoloba noke nazoloba no te mais na bien et nga na tiki Congo
lelo talaka nzoto na ngai poso na ngai ya lisi boye na osima mundu po na banoboma ata mo te mais non kosunga Congo yali non parce que bango baza ba capable ba kokite yo na betele OK Congo eza na ba domaine ebele ndenge olobi na bilanga topekisi bato basa bilanga te soki lelo na azalaki na Congo na okende Chine na sali ba pondeuse na sombi ba terrain minene na bandundu te ngana bango to ndenge moko te te mais na lobi comme président roulage policier nous sommes dans la voiture mais azar mais yango na biso yango ba lobi ke yango ba lobi ke critiquer c'est bon mais travailler naza pona ko juger ni Félix ni Songolo Fakala mais naza nde pona ko dénoncer ko diriger Congo il faut linga Congo pour Congo eza pays moko ya déserté Congo Mobutu diriger ki Congo azwaka diplôme ya wana mazalaki na autorité Mobutu abandaki te ke ayebo na tribalisme Mobutu abandaki te aye na séparatisme Mobutu ayaki pona asisa ba guerre pas asisa ba guerre tozwaka pe tozalaki na ba avion tozalaki na ba izini tozalaki na makambo ebele ya malamu Mobutu azalaka licencié te gradué te matikelaki biso barrage ya Inga Mobutu atika stade wana olelo soki na stade okuta toilette tonda plein ko diriger Congo les lobbies sont toujours bas parce que tout le monde ça ne va pas et puis que ma force vient pas de moi ma force vient de l'Éternel na senga nzambe ke na diriger Congo le port toujours diriger na diriger ki orchestre na sala ka banze munanga ngai moko na studio exemple na sali 30 chansons na sala makambe belé puis il faut diriger quelque part au monde ngozana o diriger quelque part biso tout baptiste musicien na monaka tous les baptistes ba passaki pano ça fait ozane loko moko boya nzambe soki yo moko salela ngo bien okomona pe lobi obinga mingi nde na sali boy lobi fe na fungula chaîne na télévision na Congo ya munene soko motalo banoke yo ko fungula chaîne na télévision yo nane on comprend bon ndeti boy soki faut diriger Congo lo ka liboso soki pouvoir na Congo ça première loi na nga na Congo kokangana no l'église l'église wana obi maréchal Mobutu azalaka na raison nga na bandi kuluba makamba pasteur na réseaux sociaux biso muto bandango ngai awa ba Alexen ba vie belé ba Jaco ba bandi koteka voix na ngai na ba CD à l'époque na lubi message batie na CD bato bazotek aérobna et bato bayebaki internet mingi te première loi kokanga ba église deuxième loi kokanga ba bar parce que mitu ya bato nebi te sota muloko moni mitu ya bato eza bien mitu ya bato eza ya kopete mitu ya ba congolais pété congolais azotambola molili congolais komisi mabe et komi malamu soki nazwi pouvoir lelo na bana première loi ya makamba distraction kokanga na l'église très vite kokanga babar kosala recensement na chaque avenue ya Matitilemba kotia makambo kozongisa makambo na ba papier te na ba ordinateur ba jeune tout ba nomela mai au moins mingi oye na tongo bo 5 bidon ya 5 litres mais la mai mais pour la région il y a 5 litres mais il faut me la passer que on a zolia déjà ah OK masanga so elongwe na mitwa bato distraction elongwe ça fait toko fungola bon makambo su moyena loba ebilete po bato bakoyiba ko sécuriser ba frontière à Congo ndenge Mobutu asalaka ko créer armée moko ya makasi ko futa pe bato Congo eza na mbongo ezozanga kaka volonté politique
Congo eza na nyonso tozangi eloko te to na droit kodefa pe mbongo te toza na nyonso un pays béni un pays riche tokoyaka poto tose 3 jours nga na ya poto na 89 nalala na Sheraton nasala 6 mois muteko mobeta ngai naomona neti naolekisa lere na poto na banda ekolela nazonga nakenda te pa ambassadeur Kimbulu pesanga billet nazonga kini po ba billet esilaki ndeko na ngai mboka neza paradis nationné monde nasali Grande-Bretagne France partout na monde y aucun pays où il est qui Congo ezate ezosenga batoya ba bonne foi ou bakoya pena batolokola biso to ba visionnaire mais ko diriger Congo il faut zoka ba conseiller bien mais il faut la dire ndeko zawana ngadu nazalia na pela ba conseiller nga wayambo koloba bote wayambo mikolo lobaki bo changer langage so landi combat na komo interpeller des peuples na komo talisa peuple po maladie ya Congo esa biso ba congolais soki toyebaki droit valeur à Congo Congo linga etikala ndenge wana te so toyebaki valeur à Congo ngana tokowela nini yaya toko se compléter mayelo ya yo otie pa na ngai oya ngana se tokomine na lar tala ba Nigeria tala batisa ba Nigeria tala ba Ghana tala ba théâtre ya Ghana ya Nigeria ya pas match po baza soudé na musala na bango mais biso moko to teki indépendance na biso to boy spiritualité na biso to komi ko adorer spiritualité ya ba étranger yango na biso ke ndeko na ngai pona ko diriger Congo elingi loba te ke so bundeli mboka il faut zalaka président il faut zalobe maçon ou beza ngana lobino na destin na ngai etaki na zana vivant na za ko respirer na tiaki elika pe na bango na sala grande erreur ya kopesa confiance na bata mokili tango na eko ife na zonga na spiritualité mvulusi kimbangu na lata kimbangu en 1921 na lata Lumumba tala zwaka elongi ya Lumumba na 35 ans zwana bana 35 ans lelo ya pas match bana 35 ans lelo bi seka seka c'est faut 6 mètres boté azo seka yango moni Congo ezosenga makambi bile Congo ezosenga unité ya ba Congolais totika koinana totika kobomana bato bazo diriger Congo bapesa Congo chance bato bazo diriger Congo nazolo bana Félix Tshilolo te yoka ngai ndeko nanga wana raison te yaya na lobby yoka na explique yaya président république asuka na 1997 à 6 Mobutu a ko diriger Congo mobimba Félix a dirigé Congo mobimba te bongo yebi histoire te est-ce ngana na tina mungala ngaza congolais ngaza kasaye naza chabien naza mutasi ngana zoloba no etaki un homme d'état na zoloba no etaki leader d'opinion bongo musique na ngai bato ba consomma ngo bata bandundu kaka ube bata ba Congo boketso ya bazo bundela Congo mobimba na zoloba no mabe ya Mobutu te na zoloba no malamu ya Mobutu moto ako diriger Congo ka Mobutu a diriger ki na paix na bolingo amour azate tango tokolaki bino boya balek na biso tokolaki na koyepa mama olambi nini na katisi na ekolia mama pa ekoluka nga bamoni nga nalali na ngai epa master na ye olali kone pa matese olali mais lelo na kini bino bokitaka kini so okelelo kini yo moko poli obanga master no otikakala po aotiela mpena moto amoseleki ete babareka likolo ya basket yango nazoloba noke ndeko na ngai l'état n'existe pas république n'existe pas tozo senga po moni bato bakasa boketsa mota haine soki ndenge nini boketsa jaloux ndeko nanga nakozala jaloux ya Félix ya nini so Félix azalaki wana te na tete na kolobela tango tozalaki na yao moto atambola na Félix awa aza te Madide alambela Félix te kuna nayaki na Saint Catherine ba anniversaire na ngai tout abanda ekoya
nakopesa mpe video. Félix abande koya na fête na ngai. Aza nzambe te. Aza mutu lokola ngai yo, azu ngolu na ye ndenge azwaki ngolu na ye. Toza na besoin te kosasinaka bato, kokreaka ba force du progrès moko boye, ba civil, timida. To na besoin na te. Félix pena za mutu na wa ningo ici tu sanga tout à l'heure que président Félix Tshisekedi a doya ba fête na yo. Moto yamba pasteur Gilitz. Alors oui, président azaki choqué. Jour au Kwela il kambo ya menace. Au Belara Maman Didi, le président de la République Migi azaki très choqué et puis mais comment beaucoup émilé beaucoup de à niveau ça se voit vraiment pour ça qui n'a pas relation moi malamu na président Félix Tshisekedi. Mais nyonso na nazo kufilande Congo. Soki ngai moko ya ona lobakati. Ezala nanga kuna. Asa mutu na ngai. Ndeko na ngai. Félix c'est mon frère. Ezala bambemba. Ezala bango tu wana bakatumbi. Ezala ba Failu, ezala ba Mozu, c'est ba frère. Tout dit comme tout beau mananine. Injustice. Les fruits de l'égoïste. Tolingi Congo ezala na ba rendre compte te. Toi a besoin de développement à Congo. Pour Congo ezala développer, il fait ba fils du pays. Ba va na table, ba échouer pendant 30 ans. Paix ezalité, kimia ezate, zela ezate, balabal ezate, social ezate, transport ezate, insécurité partout. Le lot qui République à Kinshasa est comme au cas Haïti. Et c'est tout quoi absité yango. Pour nalobake, Félix est ndekonanga, Félix est mon frère, Félix est cousin nangai, na sepelane bazo boma ba Congolais na Kinshasa. Na sepela na Congo na monaka onatre kufa na sepela na Congo na mona Gome kende Bukavu kende Bunagana kende Kiwanja na non ya on obi nga na bota meta ke leader na banga ka mutute on tozoluka solution na solution à Congo lelo c'est Félix yende mutakufwa non ba Congolais ba kufi belé bato ba kufi belé non totika minduki. Ezobeta partout, tout vendre à Sita. Pour Internet, demain matin, il partira. Demain matin, il partira. Ça fait à Kokufa lobby, n'appelle à Kokufa lelo, yoko Kokufa lobby. Tout l'ongba po, bazo bete les fanfares, bazo bete la bazo sek. Non. Tant qu'on liwe zalaka, et yaka garde corps à zalaka te. Ba garde corps en état d'influence à papamba. Na liwa tangi koya okoye bateki nazalaki président nazalaka boketso wa nazalaka mige na bando sala interview na ba kofira ba vuera tout le monde ba non tous en a besoin Congo ezo senga volonté politique Congo ezo senga tolongola ba haine tribal tolongola ba assassinat ngai bato bayaka basalo basala o bato balobaki problème na ngote mais etake naza ko respirer pe manzam nazo munda komba na ngai na moni pe Piro Luara les mêmes choses Piro tozo condamner biloko wana oh mais ndeko na ngai biloko ne le kake pa na ngai ebele ya ba frère nakotanga bakomona bango te po bana tina tena bitumbo na zobunda moto alobaki boketa za pédophilie akede olinga mwasi ya moto akoti ya mon frère agi na ngai lelo na vandi boye nana bano baleki ba 37 bazomata ngai na kolinga mwasi na ndaka moto mpona zwani bato baya baninga na kufa baitufaka ngai soki na tambolaka na le Dieu unique te soki na belelaka bapapa kimbangu te balumbumba te po batona bayaki kosala nga bayaki ba 2 mètres et pas nga bayaka de balati ba cagoule ya noir ba gants ya noir jean ya noir basket ya noir et ba tufaka nga penza mais esprit mvuluzi kimbangu nde tango na kiti na bisi mama Didi alobaki to bando sona mama abi kozwa ngai ngabi te po ba série ya ba hiver molile kota avant no mama mwinde pelaka mena gare kuna
ezalaki molili me awa mwinda nga mpe nayebaki te ta bakangaka awa kaka awa kaka eta mosu azolongola bilamba nake na mutakala na nga wapi oyo alingi asala yango sosiso asali oyo alingi asala yango leke de bef asali oyo mpe amoni yango eza cotise ndenge yo omoni oyo amoni mpe boudet noir ndenge olingi na bi te nabelela mama Didi yango moni nabelelaka na fungo nakotika loboko boye nakotisi loboko atiki espace nde nagangaka mama Didi ayokaka mpo vitre na ngai eza double vitrage mais comme te nazoganga bata quartier mpe babimi eta mama Didi abimi na Moïse mama Didi amonaka bango bon problème ya nango te ndeko na ngai yango tozokondane biloko wana ife sila Congolais to aza libre nga bafingaka nga moto bafinga boketu illettré boketu atanga te boketu mamano ese si moto afingi ngai nga nakeno beta moto non moto alamoni ki ifa finga ngai moto alamoni ki ifa loba mensonge moto alamoni yango tolobi ke ngai nazokondane biloko wana bakongolais fe bazala libre soko olingi Félix olingi Félix olingi boketu olingi boketu elingi bateke soko critiquer famille ya boketu ofingi bana boketu ofingi mi ngai mingi fe na luka bato bakeno beto pourquoi voilà yango tolobi biloko wana ezali bassesse eza na valeur te problème na biso ezali Félix moto aza na problème à Congo soki bitumbo eza na Congo partout soki le besi la siko c'est Félix mais je te jure mais yango nazo te mais nalobi mais yango nalobi oh ndeko na ngai yango omoni ndako oyo olali te moyeba place tangaka te kozwa eloko na badile te omoni so osalelo deal na ngai exemple na bimigi nalingi abimisa album yo osalelanga marketing na ngai mikolo na lart te mais tosata mwa papier so nazwi mwa lart nakoavanse nayaki mpe na mwa lart obivie problème ete ezwa soki na respecte yango olobi te eso respect oyo banda opesanga lisusu enete na bitumba Mobutu azalaka homme fort à Congo Mobutu azalaka un homme d'état Mobutu azalaka moto aningisa mokili moka Mobutu azate na Afrique mais Mobutu asalaka conférence nationale souveraine Mobutu avandi malgré na suka ebebaka mais bakongolais bavandaka na palais du peuple wana mpona koluka solution à Congo toi na besoin solution à Congo toi na besoin batirema te bakongolais bakufa ebele bakongolais bazokufa ebele soki ngano tozopema lelo awa tozovivre lelo na komba ya bakoko ya babelge ya bafrançais basalaka bafrançais babelge babunda bagrand komba mpo mboka na bango evanda lelo bona social soki bakongolais balungwe na kifanatisme te soki bakongolais balubimi na idolâtrie te soki bakongolais bazwi dese ya Congo na maboko te tokotikala biso tout esclave 65 ans baninga mosusu tozwa baindépendance liboso na bango baévolue tala mboka te oka Sénégal batege tala Angola deuxième aéroport Angola suka na biso deuxième aéroport Angola faut sentir dynamique ba métro na kati bon siko biso mbebele na kati toi na rien biso muto to kufa na aéroport parce que ambulance eza quitté mais bité sur hôpital ya na kati ko sala moto première soin tout monde ndeko mo fara ya France na 23h appliquer crise na 20h na aéroport Anjili et puis akufi oui pour république n'existe pas état n'existe pas yango makambo toza ko dénoncer topesa Congo chance topesa mabele na biso chance bato bayibi ba milliards de dollars bakomi ba milliardaire basombi ba villa na ba poto na ba Dubaï c'est rien mboka Congo ekosala biso te ba congolais biso ba congolais nde tokosala Congo soki lelo ba congolais baza ini soki lelo ba congolais bazongeli mboka na bango ba chinois bako dominer biso te na Kinshasa congolais na dominaka ba chinois na Chine congolais ni na kono sakana na Beyrouth na Liban congolais ni na kono sakana na Inde congolais ni na kono sakana na ba Pakistanais kuna et pas ba Pakistan mais lelo ba chinois zo beta kinois na kini
chinois congolais azobanga chinois, congolais azobanga libanais, congolais azobanga turc, Congo bakino batikali kaka Barcelone na Real Madrid, bakino batikali kaka azwi mwa 40,000 abandi boki na tongo brosada ezata sukolaka mino na mosapi ya kati wa munene. Tala niveau ba jeune vie eza kokufa, ba jeune bazoyeba te bakobimela wapi. Siko ngana yo to likolo ngomba tozomona danger ya mboka na biso, tozomona ba développement mboka baninga toyaki apona kozwa ya malamu. Uto bisanga likamoko moto ya migi olobike mais bato wana ba Félix bato notu bazalaki libanda bamonaki développement mboko te. Congo eza na nyonso, mboko nga na vani Belgique na or te, coltan te, colbati te, uranium te, cuivre te. Eloko evanisi bango administration, ba taxi, bazo futa ba impôt, ba mande, mboka na bango ezotambola. Transport ezoko biso siko yebisanga ke Kabambare ekufa, Prince Kasavubu ekufa, Bokassa ekufa. Siko Congolais kinois azo sepena balabala moko, oh babongisi wangata. Oh mais Kinshasa eza continent, Congolais abonika wangata. Nige oh mikole komi aller retour na wangata. Mabosa na Kabambare za kokufa Kasavubu. Kinshasa eleki Belgique na munene. Migi Kinshasa ono zomona eleki Belgique na munene, eleki Rwanda na munene, eleki Danemark na munene. Kinshasa ya pamba. Congo te, Kinshasa kaka eleki Belgique na munene. Siko ba kinois azoka mwakaka babongisi wangata. Omone basera ba jeu ya francophonie. O bataki ka ba jeu de lumière. Oh, ba kinois ba omona kine bongi na jeu de lumière. Lobi na tongo francophonie sili molili ya ndengona bazongeli ka vina bango. Ça fait tozoluka moto akoya oya kovandisa mboka na moro. Totika ba assassinat ya biso na biso. Totika po boketo aza moto ya shaba azui pouvoir ba shabieno biloko le fesila. Soko komi président ya ba congolais nyonso. Oko renir ba congolais nyonso. Maloba na yo avoloba il faut balola lolemo. Mais bato bazo diriger Congo, bazo bimisa ba bêtise. Soko oyebi ko sala eloko te poko promettre bato. C'est ça makamunga na kondanaka yango wana lelo nga na lewa kumbana nga lelo boketu wa yambo eze suna ba niveau ba Félix Etulolo te, ba nanga te, ba kanambe te, niveau ya peuple. Nazo tepele bino ba jeune génération ya lobby, avenir ya lobby. Avenir ya lobby, tozala bien. Yoka si lelo ndenge tovania na toza 100 millions d'habitants. Chaîne nao bato ba s'abonner. Au monde tout d'abord félicitations mes amis muke ba congolais. Au monde congolais ont préféré attendre distraction. OK na niveau autozo sala et pas no niveau zalem subo 50 millions. Exemple. Bato abonné kuna 50 millions, 30 millions, 40 millions. De okomona ke tokoma yope okofungwama ondero ya chaîne okosape ba business ba ndengo moni lelo bato bakomi na ba lari na ba théâtre ba Nigeria ba journaliste ba Nigeria ba Ghana ba artiste eloko ekomisi bango na l'art réseaux sociaux na bango bazwa sérieux. Moi biso mona réseaux sociaux moto avani bu mama avani bu mabele libanda réseaux sociaux peuple ya ndenge nini ya omoni alambeli bana te ya nazo pesa conseil na ba mama ba na Europe na profiter na micro nao ba mama bozola na ngai bino nde bobotaki biso bino nde soki bino te Congo lelo eza te. Ba mama bazolata mutakala, ba mama baolata mabe na kendaka ba fête mariage, ba mama tout mabele libanda,
bano bazobina mabele libanda bolumbu na bolumbu mama atie tatouage ne na libele alingi na feti pe bato mama oso botakala wa mutakala omelisa ngai omelisa mige omelisa komanda eso omelisa mama wa mama wa mama botika na kimutakala oyo botika buzoba mama balobi place ba mama bayali place nation etombwamaka ba mama congolaise bolati mabe et puis plus grave na ba fête au monde na que moi ça beti deux bouteilles à Jack à langwita zotala deux bouteilles à Jack ya obi na sali sondage moko ena ndinga mabete ata stress sango ba mama ezala Londres France Belgique ba mama ba komeme na masanga ya makasi ebele koleka mibali. Comment yo mama olati mipende no tu libanda mwana bana baleki ya ba camarade ya bana na yo bakoya na ndako ba otaka bakuto mama tolo tu libanda mipende libanda mama otikana kolinga mibali te tozo condamner biloko wana na communauté yango na lobiki si 100% ba congolais 99,9 ba congolais ba bandoki il fait ba se repentir Congo lelo ekufi likola ba congolais okabuta wayambo komba na yo wana komba na ngai te komba ya ba congolais komba uti pa Kimbangu komba uti pa Lumbumba Kasavubu yango moni ba papa bayaka na table ronde ya Belgique apona bazola biso lipanda boketo ya mabundaka pona yete so ezalaki pona ngai ngaza artiste musicien na lula jeep na lula villa na lula makam na ngala na Félix nazo ya lobby nazo loba noti ndeko na ngai yoka makambo nazo loba no soki ezalaka kaka intérêt ya ngai pona chance la vie d'Avina na ngana va na 27 ali banda te hein ezaka profilité kanambe wana tinda bato bo pesa ko ma gouverneur bo apesa mona ne chance la vie to nommé makambe belé Davina lelo aza directrice ya Beyo Bank obi na poto enet directeur à banque parce que Davina aza directrice ya Beyo Bank na Congo bo peseni bana tu batangi naza fier bana ba chancelier de assistance sociale Moïse licencié dans sciences économiques Eli aza infirmier ausa infirmier bana nanga tu ba sisi ba université mais yango tozolunga lobito mona teke ba jeune ba beba ba jeune fait ba profiter en Europe mais parce que bana tango ba uti Congo ba utaki chancelier via utaki na lycée Kabamba Davina utaki na école privée na Beau Marché avenue du Flambeau ya ba berge tondima to sacrifier pour na bana bango moko tango baye ngai pe bana base babi papa toye pona mibali te papa toye to si sa classe nga mona ka blague papa toye bina to beta buku obi limsanga na koma fier na koma bina likambeli Davina koma lettre boy chance lemsu na vana rabuna leli ya o ngana kokaki te na zwango pa bana mige ozana bana na banu bazo sisa ba classe awa ezo sanga elengi avenir à Congo lelo pendant 30 ans bana batangi classe te licence ya Unikin ya IBTP ISTA na poto bakozwa ngo te so bino ye nango mondela talibo o écriture nini o ya honoré poteka nango mikata poto babomi éducation tala yo mokolo yengo eza na Kinshasa kulu na partout bakomi boma bato na moi na Kinshasa na ba quartier musu ba makala ba Kinshasa kuna bato bakima basundola bandako okasa toza na pays de Afghanistan
même Afghanistan ezonga pays te. Tous en a besoin, il y a table ronde, ba Congolais tout va vendre sur table. Ce qui va con Félix a sali en côté, oekoya, ba tu vas regretter. Namoni ndeko au moins mboka Vital Kamerhe le pacificateur a sengi dialogue. Na évité point de vue na yo ezani namoni pe ndeko Félix Tshisekedi pe on ira valider dialogue mazo pona batuni oyo vandi sabango na même table pour sur la mambo litani. Ndeko na ngai. Omoni ba Kamerhe wana mutu baluka baliwa ya Congo pasu to mona ngana olelo. Babato balingi Congo na lolemo balobaka babimaka ba vedette ya koloba mais na kati na bango basaleli bana na bango na basi na bango basombi ba villa libanda. Vital Kamerhe sakana na Congo te batona tout mon frère po akomi riche akomi milliardaire sikoyo komona tatondi eneti moto moko lambi na ipa mige kota mige lek na ngabo vie ndenge ni ta champagne na ngwana mère lambi damas na mingi na tondi moyente sikoyo na komolo babiloba loba mais ba kokufa ya Congo eza ba Kamerhe wana nga nazoloba boy nalandi Félix lobi na chaka ngo na Bokoto TV nalandi Félix na bi Félix Luka obima lobi mosantu oyebi ndenge nini ozwaka pouvoir ndenge bapesaka pouvoir sans pouvoir parce que makambo nyonso tozokende eza histoire bato balingi histoire te so olobi na ngai mingi na otana boye avanda mais moto sabi oui anyokwama po akoma lelo ndenge akomi boye Congo ezosenga histoire il faut kozonga na histoire na moment oyo pays eza dirigé te pays état eza te Félix azo contrôler Congo te a contrôlaka Congo te ndenge naloba nobo bitumba M23 lingi ezovira FARDC kabwani de bamisusu ele ya Félix bamisu na ndenge na bango bamai bazobetala bamasasi bango na bango lobi batuvira baleka lobi na Bokoto babi papa lobela biso yango tozoloba teke tofukamela Félix ube tofukamela banango non Congo eza ya bakongole nyonso komba nange ezali papa mingi atielanga micro naloba vérité baquestion ya yo réponse na ngai naloba Félix soko osali vrai dialogue te osauve Congo te oyo basupporter wana badepute wana mpo azozwa 40 000 mpona ye ozomona atikalaka na 40 000 me na nsima 40 000 oyebi eloko olobi oyi te bakongole mosusu bana bacolère alia mbongo ya Congo te azomona bino bozolia tolobi te tokokala bato tu bakoma badepute bato tu bakoma baministre bato tu bakoma soki bamusicien bato tu bakozala so opesi ngai role no na kosala yango te mpo eza don na yo so ngai napesi oyo ya ngai okosala yango te mpo eza don na ngai mais soki tose complete tokokoma makasi si totamboli ngai na bo awayambo na mige pena tomonaki émission mige merci opesa epi na vie no espace mpe vie no abimisi nyonso en tout cas continue ndenge wana ocomprendre Congo ezosenga un vrai dialogue. Un vrai dialogue, c'est-à-dire c'est quoi? Un vrai dialogue in Yoruba-boy. Ba Congolais to bazana 4 coins ya Congo pe ya mokili mobimba. Oyo atangami aza leader. Leader ezaka na politique te, na kichef coutumier, na miziki, na tout. Na bakushi nyonso boya to vande sika moko. Totika makambo anga na danser. Na leki mingi bata na leki viewa yambo te wana eko produit wana eko sala autoroute te totika makamba tribalisme totika makamba ba parti politique totikeli bango temps 30 ans yango Congo e produire rien ezo senga ba Congolo baza na 4 coins ya Congo po minduki etika ko beta to sala lobby le meilleur gagne ça fait tout ça là une vraie démocratie il fait tout vendre à la table tout ça là que toke dialogue moko boye po yo simbaki minduki okuna simbaki boye bangwana nde basali un plus 4 bangwana tout ça ba combien de dialogue
y a ba parti politique to gagner réel longa no tozo se retrouver libana ya mboka mais surtout sali dialogue oyo ekopesa avantage na futur bana na biso ke moto akosimbi su minduki te na Congo mboka totiango le véritable démocratie elanda kombo ya république démocratique du Congo liberté ya presse liberté ya droit de l'homme liberté ya justice mais mibeko ezala likolo ya bato nyonso bato bavivre na basalaire to vivre na basalaire na baprime tanto ya mosala yango eloko tozosenga nga nazosenga na bato basimi minduki na bato oyo babloke mboka nga bloke mboka te na dirija Congo te nayebi leso otinga lelo na kini na kobunga pe aire moko babiki nango echange bato bagene ebele bamine elongwe na monoko nayebi te donc problème ezali ife tovanda neti tokutani na boye lobi mpe tokutana boye tokutani biso nyonso moto na moto asalela motu na ye mayele na ye c'est comme ça bachine est développée c'est ça bafrance babelgique ezo développé te naza non nalobi ke nga nakozala d'accord camere te nga nazo te yoka nazo explique nakozala d'accord camere te po camere aza na Félix nga lingaka bamanipulateur te nga nazoloba noke dialogue ya bakongo o catholique abengi na protestante ke bana mboka bakutana basolola oh mais motali boso mais oui oh mais nalobi hein nakende te pourquoi te mais mige epa na biso bamongo balobi batafendaka tandola posa yola bakatisaka ebale te mpo na elenga komona mokili fe bagaranti ezala banini mpo bato bayambo bakosala eloko te problème bakosala eloko te nga na grand leader na très populaire na chouchou ya nation chouchou ya peuple congolais avant nakiti fe bagaranti ezala nana besoin nazonga mboka garanti ekouta na dialogue non garanti ekouta na ndenge tokolinga tosala dialogue na ndenge tozoso bongo sokasi bato tu baza na pouvoir ya Félix wana baza binemi na nga ata yo moko okozala binemi à tout le monde te solobi te nasepelaka na nzambe me nasepelaka na moto te mosala eza te mosala eza te miyibi na miyibi misala eza te misala eza te. Merci. Ezaki première partie na biso fallait tout sur la masolo bon état limboka na biso ezaki vraiment important. Fallait tout sur la moto à Bruxelles awa, c'est pour ça que Luka moi na mboka grand parmi les grands leaders ya mboka na biso, grand sauveur parmi bato ba sauver Congo kolonga na maboko ya bandeko mususu oyo bande ko diriger mboka ba oketwa ya mona bandeko belé ba telemelaki pouvoir oyo salaki 18 ans pour ba céder pour tout changer puis président pour tout avancer puis na makambo donc ça parmi de grands leaders oyo ngala zala toujours reconnaissant na combat na ye parce que c'est grâce na ye de Kabila pe alongwa na pouvoir tout compte na fachi donc c'est grâce à combat na bango basé belé d'autres des states ya koyamba na résistance na peste tout ça à ce next moment na kata Bruxelles. Merci na chancel Mbemba de midi bonne chance bana libo qui nous soutenir mon mboka na kombo ya chancel la sinikuna boki na ba match na ba drapeau ya Congo pe ça Fox pour soutenir. Un grand merci dans le vénérable grand maître qui a choisi Matata l'homme fort. Merci beaucoup na Yannick Kini à Rombox na PCMbo Tebele Kelvis Senko fils de la promesse na PCMbo Tebele Sulutani Poison Kassere Kapé na PCMbo ya Papi Matalata la Matos miroir d'Angola d'approche d'un patron. Merci pour tout. Merci na Jean-Claude Mabanzo, merci beaucoup na Fabrice Massamba Red Mouta English Fada Pera Banglais. Merci na Yagi Baina, organisateur de la SAP, Moté Mama Sivi Baina, Maman Philbertine Samba, moi aussi à Docteur Samba, merci na Gaëtan Lipa Moto Sniper de Ferregola, merci na Eric Badi Bantou, gouverneur Yakata la Louvière, Eric Badi Bantou, Maman Jelina, Touzola Dio Nakata la Louvière, na Pesbino Mbote, un grand merci na Maman Grâce Touzola Dio, Toliaki Petomelaki, merci beaucoup, Moté Mori Moké. À Sylvain Anderson, merci Calvin Claire, merci pour tout.
et puis d'aller d'apprendre na pesi mbote belé na pesi mbote na bandeko tout baza connecté branché à ce moment Evon Tumba na kati en vex patron tozana tout à l'heure au azoya na événement moni ya limite Kofi Olomide et puis na pesi mbote na roi Bilamba grand kale ya mboka Kelly Tsumbu OGF de Paris merci na bandeko tout baza connecté branché à ce moment la chaîne YouTube d'émission sur la vérité s'il vous plaît na bandeko no ba s'abonner te bo s'abonner na chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité na temps réel merci na caméraman, réalisateur, monteur, Christian Touré. Merci beaucoup parce que Mikolo. Christian. Christian Touré. Petit nanga Christian Touré. Oui. Christian. Merci, merci. Tout le monde est grand leader partout. Moni Kouloutou, moi, a se déplacé à Paris. Et ça, parfois, pour un programme bâton, il fallait tout bouger dans Christian Touré. Donc, un grand leader, tout dans la province. Ce fauteuil au Lucabino, tu vois, Christian, problème exact. Kouloutou, voyons. Tout dans beaucoup contre ma billet, Christian, au milieu, mais lobby, événement, mon nez, nous avons beaucoup. Il y a Kouloutou, nous avons Kofi, au milieu des limites. Alors, la maman a concert à ING Arena. N'habitez ceux qui ont soutenir l'événement, mon nez, nous avons napesi nombote na mwana na ngai Christian na caméra en tout cas nzambe namoni déjà cœur na ye alingi yo mingi te natali nga natalaka vraiment aza ouvert do so naza envie na kobosanaka bolamu na yo te et toute façon na opesa numéro po tie mon fils openda na bon cœur bosimbama lobi bokoma mosika. Donc merci pena mwana na ngai Papipo. Papipo. Non moi pour artiste. Ah OK, courage, il faut yo capé conseil. Lobi tozala na. Donc na pesi mbote na Marusi ba inde kombo elengi mutaleki mabende a tout refaire na Valère na le 14 juillet à France Marusi ba inde kombo elengi. O pesi mbote te vient Marusi ba inde. Kombo elengi. Mutaleki mabende. Ana Paris. Autala na Paris. Aza na Paris. Marusi bainde. Do Petit nanga papi. Obi mana pelusa wa. Le grand journaliste leki nanga bolingo papa leki ya bana. Oui, noko yango na bino. Okay. Maman Anastasie Mbaya, merci beaucoup maman. Tata Mosi Abane Bele, onana noko nangawa. Nazo batele musala kitoko bien. Na moi pasimba Carola titoka Joana Pasteur Akin. Ko sona na Carola, merci. Tentire Vanda. Okasuti Los Angeles. Merci. Non, au morning bato bakanisi ngana za contre Baptiste non moni suna lobaka yango na lobango vérité mutai na ngai te na loba vérité lelo Pepe Kala akufa Madilo akufa papa imba kufa liwa pasi ba defao il faut to banga mokilo moto vani ba congolais il faut to banga ka mokili ya Nzambe so to lali to lamuki au moninga na nzele fo bakanza mais merci batibele Baptiste belé sino mina tanga ka ba kinkestere me be mini ba kufa ba jeune ba bipoli ba kufa ozuba espera jenga ka ba ive yogodi doyongo tout au père de ba dudu adula ba nono atalaku ba John Poi ba vejoski kambukuta ba vendombo petuna ba tabulei ba chala mwana ba ozusu ba vena nganani tozu ba ndeko nanga ba debaba ba mari misambu ba lemoloto non ba congolais fait tout se repentir moto tu azangi mabete na se ya moyi omoni na opesa conseil na ba jeune artiste il faut to ba ko respecter bato yo ba bandi mokili so moni force ya boketu wa yambo ezali ko respecter histoire ya bato oyo babanda Congo. Kofi Olomide aza légende.
Kofi Olomide azali légende. Soki tolobi lelo Kofi Olomide azali légende elingo bateke Boketu Wayambo akumisi Kofi non. Oyo Kofi Olomide asala na musique ya Congo nano musique. Kofi asala ebele. Kofi asali ebele. Kofi Olomide pe azosala ebele. O comprendre? Asa légende. Oh, maintenant lobe lelo Kofi Olomide na lobano motaleki Kofi Olomide azate. Oui. Lelo journal lelo. Na musique ya mboka na musique ya mboka Congo. Motaleki Kofi Oyi pona ni. Oyi pona dire pardon. Ena ngo polémique te. Mais ndeko na ngai. Bato wana ba Kofi sila. Te ngana yebi Valeria art. Ngana yebi Valeria art. Na yebi histoire ya Congo. Na musique ya Congo motaleki Kofi Olomide azate. Na côté lié pour azana vie na privé, c'est mon grand frère. To bomanaka na ye na ba problème politique ya biso. Oyi pona nini? Na kendaka ba fête tout Europe. Sur 10 chansons. 8 chansons betaka za ya Kofi Olomide. Sûr. Mais oui. Et puis o Kofi asala yona yena yekuna bosai na noté. Tola na musique ya loyenge te. Kofi oko profet biso ba argument na ozo poser parce que toi na TV ba te bele ba landa. Te ngai ba ça fait contre yo. Te ngai cause la paix pour yo mais par rapport à ba panini o nazoloba na ek ya sala yokana biso. Ba ko sa Mige nazoloba que soit ba ya ba argument te que soit ba ndimanga te. Eza histoire ya Congo. Kokasa te que soko osomi 10 palais ou l'équipe Boketu Wayambo. Non. Eza ba bien matériel. Lemsu mayele na yo etindi yo osomba palais okoma na ror sokoma boy. Toujours ba na histoire ya musique ya Congo o Kofi Olomide asala pe azo sala atikala kokita te succès la kate. Na to landa ba remix ya Kofi. O to beta non. Il faut tous la rappeler reconnaissant Hermoko au vani potali ngai po baye bangai na ote pa Kofi. Moto alaxera nzela ba respecta kaye. Ene nzambe alobi au commencement était la parole. Ngai nzambe nde na salaki mokili. Yo lobi te yo nzambe salaki mokili te ngane na salaki nzambe non. Ba grand wana yango bazo koya mabe. Bona bana niveau ya Kofi la te. Kofi asali musala ebele na musique ya Congo et puis Kofi lelo atikali symbolique ya Congo, modèle ya Congo. Total mabe ya Kofi te. Total musala génération et tout ba Kofi. Enet ba papa tout ba Kofi na mboka. Botikaka na papa. Mais papa na zala mo mabe, azala pe malamu na ya bok. Après ça rappelle bato misala bato pe babimage pas tata. Moi je crois que total mabe à papa te total bola mo po sens na sagesse pour yene tourner autour de makambo mboka. Voilà. Eneti sous bolobi lelo na ba musicien à Congo. Motabundeli Congo loko Boketu azate. On comprend? Motasali banjemba révolution ka Boketu azate. Yango na biso ke na musique ya Congo lelo. Motaza na histoire loko Kofi Olomide azate. Akozala ka pété, il fait beau ça l'effort. Balobi travailler kuluka ko critiquer te. Et puis na ba timbre ya banzembo. Te Kofi azana moto hein. On comprend? En tout cas na komi au respecter na kotala na examiner pina ke ba vie tout ba Kofi na komi au cœur moko ata mawa. On comprend? Te mawa ke na moni ke azaneti atikaneti mo isolé moko boye ba génération lemso bando côté tika sata boye bango tu bazate bana sama te ba vejo sar bazali vejo sar yaza muta silence par rapport à Kofi Olomide. Moi, je crois que tout est karabatembe, na makamba papamba. Batebele bazotia temele tu uvani bongo manke wayambo.
ouais mba na CV na Congo oyebi vi na ngai alobi te mpo na kufi nanu te ocomprendre eneti na lobaka ngo lelo ke depuis na banda musique tina aza boyo moto apesanga lokola sokoko aza te ocomprendre nakowanga c'est mon frère tona makambo na biso mosume toi famille singa famille ate benani mekata na kate oyo bato mosusu babotamaka haine ketu pourquoi yona so sokoko asombelanga bakare te ndeko nanga na miziki nazwa yango te nazwa te mpo ndeko nalamuka boye apesa yo il faut banzame merci ke aza malamu ana malamu na ye ana mabe na ye me ngai nakolobela mabe na te nakolobelaka nde malamu na ye mpo econtribue na carrière na ngai yano bakatulani na bengai efanjobilime ngai oyo bebe yaloka sokoko nde makambo amutu malamu ana mabe na ye oyo asalaka etali ngai te nakolobela bolamu na ye nzambe aprotége ye na bana eza nango reconnaissant ngasi bato tu basalanga bolamu nawanganaka yango te nakowangana jamais Laurent Sokoko mama akufi aketi kuna asomi babilamba alalisi bato mpona mama na ye ocomprendre toi bandeko vraiment toi bandeko na Laurent Sokoko toi bandeko c'est la famille donc problème eza nango te tolingana ntango toza kosolola nga azwaka mwasi ya motu te nayibi mbongo motu te nateka Kongo te nayinaka bato te me elekelaka ngai kaka te bato mosusu balekaka bozolo ba n'importe quoi nga nayibani nana baleki mosusu baza baministre na pouvoir ya Félix nayibani na Félix nayibani na mwasi ya Félix so nalingi mbongo so nalinga mbongo nakozwa kuna na pete nakobanga motu moko te mais so tovandi boye elingo bate toa bayuma te tona ba réserve tozwa kotala mpo moto mosu alingi soki aza na pasi migi fazana na pasi oyo bato so ebela bakombate ebele na ntango na ngai kombo te babangaka kaka boketo ya bongo mais yo ozobosalaki boketo aza artiste musicien nazosala banzembo na ngai to mpe répertoire moko te et puis toi na vision moko te toi mpe na CV moko te toi na dimension mpe moko te naza invité na Braza na mois de mars naomema yo toute la première fois na Braza te kuna mboka na ngai nasala Braza et puis Angola et puis na Kengwanzu après Afrique du Sud album ezobima nazotambola na préparé album na ngai bima. Mais bandeko bato la biso belé ba sunga ba artistes et musiciens tous ana les vénérables les grands maîtres choisi matata et pas soutenir culture mboka na biso tous ana Yannick Ekini ya Rombox ya en Afrique du Sud pas soutenir ba artiste Kelvis Senkoi fils de la promesse pas soutenir ba artiste est-ce que koyemba bango ba poison kasereka teme bango tout mais yo za wana ndenge za na porte parole nzela album ezo salima ya kitoko soki bimi ko bouger monde toi na besoin soutien bandeko nyonso choisi na solo ne kala ça fait kala tanga ki na Paris na linga azala gentil mingi très gentil mais na bunga to communication bungana mais même ça à travers yo au PCP numéro to solo là toi na besoin soutien nga za artiste musicien na besoin soutien bato tout ba soutenir ça fait longtemps na bimsaki banzembo te na bimsa banzembo na ngai na lingi premier test nani atano au Brazzaville Pointe Noire tout ça t'a 2 semaines na haute et ça bien et ça biso peut bien et ça bien Papito Kindu dit donc Solana le vénérable grand maître choisi matata kota ba projet à Wayambo qui souka un album 30 chansons avant tout ça l'émission veut pena qui sera banzembo tout mais veut pena donc bon zongi quoi mais yango na ko tira to moins stress là mais faut que ba mbonda pena va récupérer mbonda na ye ba featuring aux artistes bandeko lobesha pe baza bonyomo ngalo linga to si c'est on a playback na cheka bayo kati boka be na ye lisusu nami
Ipotinami. Bokechu longombolo chulong bokechu nakomo oh bigema na longombolo madidi yo kabiso mama natamona na yo Yo Rabiso. Yo mi game. Oh mi game. Bango 30 chansons bogi da extrait Souka et Vantumba dans Vex faut bien dans l'album faut communiquer côté des fois c'est donc Souka dans l'album venanga et ya papi matalata la matos miroir d'angola da costa patron et oui félicitations na pesi mote passer na mamana micro micro ndebo do yango to bi générique toza wana do bato barobina bato barozonga na ta très bien tout retenu ni na passage sur la vérité pour la première fois en tout cas na komisi nzambe apesa biso makasi apesa biso longue vie ba congolais tozala yini totika koyinana toyinani ta molai tofingami ta molai ekomi ta moto na moto alakisa o nzamba tia na kati spete yaya message nanga yango wana solo la vérité chante enfant toute la foule suit son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Niemba tout se donne. Pour la première fois à Paris, Moïse Mbillet en concert live le samedi 22 novembre à l'Arena Grand Paris. Les billets restent disponibles sur Ticketmaster. Sécurise ta place pour ce moment inédit. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi.
Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokiti na metro Château Kayau. Kayau awa. Uzomona Kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bila metro. Bisa batani le bani. Kanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place Tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pour na kokita mamumu ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Pour les filles. Non non. Yo je m'en atte. Oh là là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi saka moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ena Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala Awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité